biso tumonga fula égal numéro 169 kopona miponela te votez Matanga Mbala Kimpa coordonnatrice nationale de la Ligue de femmes MCI mouvement des Congolais unis mwinda ya sika na kati ya Congo mwinda ebele lisusu na kati ya monga fula e banso na monga fula to vote molobeli ya ba maman yeyo numéro 169 Matanga Mbala Kimpa ngana bino tokutani kuna mokolo yango poto sola su malamu apona mebeleni vote 169 na bino toujours bana monga fula olobeli na biso numéro 169 mama Matanga Mbala Kimpa mwasi ya kitambala mama ya bolingo pe ya boboto symbole de l'unité seni apesi chance na moto nyonso apona moto oyo akokende kolobela ye na parlement oya biso bana monga fula toponi Matanga Mbala Kimpa numéro 169 mama boboto mama ya bolingo mama nde moto yebaka pasi ya bana ye mama enzala esili mama enzala esili mama enzala esili numéro 169 tomeli tango molai mpe tokofingala ye bakabelaki biso misi ya kokabela ye kasi mama Matanga Mbala aye kolakisa biso lolenge balobaka misi ye tokokufa lisusu nzala te tovote numéro 169 derrière le numéro 169, ensemble nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Moluki bola mouya bateau Yewana, Yewana, Yewana monga fula Mama Matanga Mbala Yewana, Yewana, molobeli ya bateau changement de mentalité. Maman Matanga Mbala Kimpa, candidate provinciale de Mongafula, numéro 169. voter 169 na bino toujours